balandi ya boso na politique sur terrain boza ebele bozo landa biso merci na confiance bo pesa biso toujours ya ko informer bino na yango lelo tokiti awa sur terrain to ekosola makambo etali actualité politique na mboka na biso toza elongo na mwana mboka na osola ngonga moko te toza elongo na mwana mboka ndeko Medar Kankolongo toza na ye tokosola na ye elongo toko développer yango elongo to lobela apesa biso avis na ye par rapport ya actualité politique ndenge zo lekana na mboka na biso mbote mwana mboka mbote mopanzi sango to solola elongo par rapport ya annulation au commissariat provincial et annuler ba marche nyonso o il fallait salima lelo za au courant. Oui, écoutez, nayoki yango balobi pare ba beret rouge balinga ki ba tambola kasi ngai na yebela bilenge wana na ba film moko na mone bande kusikena na ba réseaux sociaux oneti ba mususu il pare ba salaka ba film ya bien te ba mususu na yeba bango mukolo bakenda na ba église catholique bakanela ba mumpe balobi ke batu babeta ba mumpe ya lipasi qui ba partenaire na FCC lisanga ya bandongolo miso 19 ans ba pe bango misalate bateka bango baganga. Alors il paraît bandoko mususu pe oyo ya IDPS ba lingaki pe ba sala marche na nzela ya ndeko moko ya komaki mukanda ba moni confrontation cause la bandeko ya UDPS balinga ba sala marche pona na ndenge par rapport à ndenge gouvernement zo umela ko bima nde bango balinga ba bima na nzela batambulila yango. Oui yango na koloba telebi les deux là ba moni ki affrontement ko salema la police a ba sécurité na maboko à pekisi yango kasi de l'autre côté tout comme de l'autre yebiki na secrétaire oyo azalaka général ya IDPS alobaki soki muntu atosha IDPS azandoki. Alors na ko bisa bandonga ba obemba ndoki pamba parce que il y a problème mais en réalité si le Congolais n'était pas ça mboka na biso to ko zonga sima mais bato ba ko tia ba positionnement liboso et je pense que nous devons aller vite pour nous corriger ba erreur wana. Est-ce que marche on sore salema ki gouvernement linga bimana lombango po bango ba sali marche. D'abord gouvernement ko ya bane po bandongolo miso bato ya FCC batonda miyibi na miyibi il paraît que bilongo ba kokonyanga kozonga bitakwira kinkeyo muntu ali mbongo ya fibre bango so bazonga na gouvernement to koyoka. Alors to kotala ce gouvernement est-ce que d'abord j'ai au moment où le gouvernement mais il y a bato ba kokoma bazui pomboke za par terre lelo na tukolanda wa na Kenya ministre de finance à Kangami parce qu'il a fait ce qu'on appelle à Saliba marché sans pour ne pas respecter l'appel d'offres na l'industrie mibale mais pas na biso ki caméra yemo offrir 57 millions na ba logements sociaux à KP pour na ba militaire 57 millions ça passé par l'appel d'offres à cause le gouvernement ezalate pour komi mozuya sika ozomona. Donc mbongo kande zo kene nango so ya ba kongole na ko ebiso ndengo fa oko kembo ya na mulili me biso to bato bazui ba komi ko mangwana ba musicien 57 millions il paraît 17 millions bimakili sous gouvernement ezate oh non boza la presete bino boza la kimia biso to za la kimia za la kimia mbongo ezo bimaka ezo kenda bazwaka siko biso to za la kimia to lala na nzelo to kufana no mugolo gouvernement ba la musebiso bo la muka gouvernement ye bozonga na bomo etambola muka trop. Ah, donc c'est pour vous dire que ça passé. On attend ce gouvernement Gobimakan. Premier ministre a considéré na muntu te po ba ibisanga que vient na biso asia lemba déjà na chemin de fer kota zalaki na yo ki pe balobi que premier ministre yi azo exécuter le romoro te po gouvernement na nebimité bazane échantillon à pamba vie ou na biso na ataki na CCC ba bisanga ya zalaki soka na tongo mona jina wana no akolongola social atongoli sapato achie mokolo na mesa lali 17h batoke koki nde abimi akei ajneza avance soko balobi obatie premier ministre ozo mona ke bakonyokole pamba onata abandonné ratika non est-ce que akoteka ndenge na Congo déjà nde wana yo monita akomina les amis na lekeke mulaso na mona ki bureau achibala muntu azate les amis de Bruno Chibanga les amis de azakana kombo mesato Jack Bauer maître Gims na soki ndenge nini eza ba surno ba congolais ba pesaki ye moko za komandenge wana
tous les amis de Jacob Bauer, Balima, les amis de Maître Gims, Balungwa, hein, tout. Le moyen zate heureusement qu'il y a sans servir nango atiki ba parler na namba la singa immeuble moko za na lemba wana talande oye ndira kanela mapango te profiter donc avec un esprit ya kilocataire ba locataire na lemba abando ko ya madesu mon soki zuma na area terminus to ndoko tena mulongo et pas ba tout dia tour so wa kanela mapango talanda ko manango ebele il est parti. C'est ça le Congo. Nous continuons la lutte, on va voir ce que ça va donner. Boso na politique sur terrain, binomo bozo vivre ambiance, bozo continuer toujours na osolana mwana mboka. Ndeko Médard Kankolongo. Lelo président zalaki liboso ya ba kambi ya OMS. Pona kolandela kaya ebole komi makasi ebole zo boma batu 117 015 personnes bazo kufa. Ba yesusu ko détecter 2 cas mususu na Beni. Batu bazo continuer kana kokufa. Est-ce que na ba précaution mokonza mboka zozwa ebola est-ce que kosila? Mais faut pas le combosa la mousse non. Mbosa longo la moko pa ndoko seli sebola. Na ko kamonde eko continuer le bigeo j'ai quitté taba politicien de bazalaka ozaki la muka lokati ko français asik. Omoni tango nani matata ayaki poisili sa mbongo nyos po ye pas eu musolo ko sakana te. Abimisa français mibale taux d'inflation na cadre macroéconomique. Na misa tuna troika. Donc mutu nom tera ni na terme na français ne pas ko zombongo. Ozomoni achiebli bukangalozo le ekufa kana troika taux d'inflation stabilité à cadre macroéconomique tolongo wana tokomina oyo bajige balingi pe bazo mbongo baboti français sik erreur matériel sombi bandako mbusa na musi ya longwe la muka o na keko sili sebola komi docteur ebolango zo continuer na lenga chef de l'état a chaye nakati. Mais je m'appelle que le ministre de la Santé a démissionné. Il a démissionné, Lélo. A démissionné. Et Ebola, il y a l'IPAS, tout comme mobilisé, bande konabiso. Et ça, malade, ils allaient vraiment très dangereux. C'est que possible, les gens qui sont rebelles, qui ont bâtons, zone ya rebelles, ba copier ba centre wana d'hébergement, au bâti ba tona cinquantaine, ba kokota kuna propagation zali makasi. Espoir eza na pour essayer nandenge ba mécanisme au mokonza mboka zo tshesi ebola si. Je crois qu'en tant que Congolais, je ne peux que souhaiter ça, prier le bon Dieu à songa biso pour être to simba na maboko pour malade wana esila. Ekosele sabande ko na biso zali pasi. Siko par rapport il y a des missions ndeko, il y a docteur Ilunga olobinde. Boy, il faut vérifier ba pas est-ce qu'il y a pas eu ba palette à salinine. Là on sera ba palette. Bon on vérifier so ya tiki combien so 8 italien pour les abatuno so va profiter ba komana ngo mwa mingi. On attend. Donc on a yo olobi que non ndenga démissionné na juste suffisamment ba parler alembi na ye nda démissionné. Mais est-ce que yo basala kanini? Basala kanini? Ne bitundo yebisa. Bongo à part ba parler bango nete ba ba ko fa bona ba palette. Ngozomwana. Na ba chérie. Plein. Yo mte ba yemele bango nzembo sike gomi ta femme là c'est mon ex. Ah. Boso na politique biomo bozo vivre ambiance ndenge zo lekana bolandi ba point de vie ya mwana mboka siko ndeko yebisa biso par rapport à ndenge émission na biso za suspendu. Oui, balobi ma femme c'est ton ex. Ah, faut que bana le kamboane d'ailleurs zo betela mo sete siko olo bango par rapport à ni solo na na roublante na yebité ce qui a yépé eh biso to éviter par rapport au bon par rapport à nous moi bozo bimisa information place na biso to comprendre té ah ça va le comprendre problème on taille pourquoi na to comprendre na biso nyonso na batu ba landa biso longo to comprendre ngo ah comprendre gas ba musicien de ba lobby ba politicien moko ba lobby ma femme c'est ton ex donc ezali nango passer pour nous on a lu tozi ko zela donc batu baye bango ezali semina ko limbulango na buso na politique mususu ko ya sur terrain siko pona makambo o ezolekana ba dépôt à candidature ya Sénat olobi nene ah nani azo mériter tata moko te bango nyonso bazaba tika bo mutu nyonso apona ha mutu moko tenga na kopona moko to ya kozozwa ezabi to bato FCC groupe na ntambu mwambe tamomba ye wana salaba
azana makambo na este ya kobomaka ba avion koyawa arrogance okebisanga bati ye moko afanda na Kabila pendant 18 ans batonga na régime nyonso aza ministre ya Kabila mbula na mbula bazwa mbongo na ye baweleli na Kabila pona Congo te baweleli makambo na bango miba il fallait Kabila tchaye bati ngana ina kote la bati soki noki keno par exemple alongo po Kabila nga réviser constitution donc ndenge kengwa tiki sena na niveau moko wana pe tiki Congo na banyongo papa wana Congo pese nyonso ya selaka Congo kama be bato ba bikengwa tiki sena na niveau moko élevé alors mutu o aroya après adimna ngote yo sekonde nozo sabso sur les contraires yo tiko ko sala bato bako ina yo tiki Congo na banyongo ba mikanda ko circulao ye vie na biso zala ki soki ye azeli soki azotambola ye moko bazo simba ye mais soki ye na piste amoni nzela zawana makasi ezongi omona te mabina bina mama Olive na nini basimbi ete ye moko azobeta boy tango siko asilisi pona ko tambola fo basimba ye Kongo ezana ba makambo moko grave ozomona akei bahati ye wana tonga bozu na ye na Kabila azozo bambongo na ye bokolele makambo na bango ba poste alors oya kozwazwa. Donc pour moi, je n'ai pas de choix. C'est le meilleur gagne. Ah, le meilleur à ça qu'on était. Mon fait c'est ça qu'on soit. Bah meilleur le fait c'est l'axe du mal. Bah meilleur bazala ko baba meilleur na détourner. Bah ende na bango suku to ko détruire. Ah bah ba meilleur na ko détourner, hein? Bah meilleur na ko boma Congo, na ko bina, ozomon. C'est ça donc il n'y a pas de meilleur na ba biloko wana. Siko pour la suspension ya boso na politique. Na ndenge za suspendu ezoleka na TVT. Olobi nini? Donc, c'est Israël, courage. La vie n'est pas un cadeau. Oui, dans un monde plein de jaloux, Boussolo et Mati, tu ne peux pas t'imaginer. Et c'est ça le mal des Congolais. Ils pensent qu'il faut la moninga mabe, or atabatia Israël ko sala yazo salate. To yena mukili. O moningai, o sala mission na bato. Mais au comment on a la particularité nangai. C'est ça que Dieu m'a donné. Même si tu me combats, tu ne combats jamais médard. Donc nous tous bongo c'est de la jalousie les lobarati senga ba peli nazo zoate ba tout partout tie biso nini azoleka busolo salindenge nini bakati yango mais je crois que bango nde ba ko regretter na chaîne wana po biso nete ngara mais ko la chaîne wana te okomotela wana pona bosono ça pona bosono politique ça chaîne moko boye vraiment ya kala mais ça na impact te ba annoncer ba ya cause ya mission wana donc je crois que même côté ko kende parce que ngaza muntu ya kati naza muntu ba sous-sol naza na ba info ke mikolo mibale oyo bombe zolela toza déjà na chaîne mususu busolo koleka donc ekozongela bato baza na kimia boso na politique ekozonga avec impact courage na Israël c'est un combattant de la liberté il n'y a pas de rose sans épines il y a aussi des obstacles dans l'élévation ça fait partie de la vie mais l'essentiel c'est l'objectif faut se fixer pour sauver le Congo. Merci beaucoup. Boso na politique to bozaya ke belé bolandi biso esika bozami merci na bino bolandi mwana mboka Médard Kankolongo lolenga lobi pona yeso ki ba marche wana esalemaki bangai ba s'affronter alors ba sali kaka mieux na ndenge ba annuela ki yango pona Sénat alobi amona na muta malonga kuna te. Donc il y a pesi ne ka chance que le meilleur gagne. Et le meilleur ko tanga ngami ba to fait ceci na fait c'est meilleur azalakate. bapotana bango na bango alobi oyo akozwa azwa wana eza avi na ye apesi pe ba courage ebele na papa na biso Israël Mutombo alobi na suka alobi il y a pas de rose sans épines. Donc courage à lui, merci beaucoup na bino, merci na Roublin Bambo zaki si ma caméra, merci na Ange Makasu pour l'assistance na yo. Bon continuez toujours na ko s'abonner na chaîne na biso YouTube boso na politique officielle au féminin 2L na e na suka. Merci beaucoup.